abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est... Merci na Binonyoso. Binonyoso abonné à la voix du peuple. Merci na Bino, très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine, le News de Star, dans votre chaîne préférée, la voix du peuple. Nena Lobake, on n'échange pas l'équipe qui gagne. L'équipe qui gagne, c'est nous, la voix du peuple. Dans la zone, nous, tout le monde est Vincent Chuluisi, tout le monde marche avec Mbedi, tout le monde est Daryl Dio en Tessa, tout le monde est Daryl, on a mis ça dans la bien Daryl Dio en Tessa. Daryl Dio en Tessa, pourquoi pas Parousia, Esayo, vraiment merci beaucoup. Glody Moyena Boko Isata, on a besoin Bajan à la voix du peuple. Comprendre quand même. Merci beaucoup. Merci na ba onyoso na tangi na ba na tangité ba onyoso à la voix du peuple en tout cas na pesi bino mbote mingi vraiment na ba fidèle onyoso ba linga marche avec Mbedi 10 ans sur la racine pivotante sur la grande marque leader des orphelins le roi Salomon a eu c'est-à-dire que sont orphelins ba leader ba orphelin ranga moi on balu az orphelin merci beaucoup. Merci Nabil Nyoso, merci na émission Oyo tous vraiment l'enseignement bolanda émission Oyo vraiment naboke binyoso nini tosolo ba na kati émission Oyo na kati émission Oyo be élément Isaiah mingi be élément vraiment Isaiah mingi na kati émission Oyo to meki un peu koloba to meka sukozo nga moi simasio papa chéri Jibem Piana, to meki pe sukolobela papa chéri na kati émission Oyo, to meki sukolobela fali poupa na kati émission Oyo, pourquoi pas de faire égaux là aussi, to meki pe kolobela pe bango ba œuvre na bango. Mais to zolobela nini sur papa chéri. To ti comment na papa chéri o sala pe interview na ye o pe alobela ki après texte ba chanson na ye, azam o après ba chanson na ye lokola ba jugement, lokola jugement on a BM. Mais beaucoup plus l'autre vandeliming sur jugement. Papa chéri a ça qui a baki que non chanson naïe pardon ba chanson na et ba chanson où ils en a ba âme. Donc c'est à dire que ça qui soit pendant tout ce temps où il y a un album pendant ce temps ba nzembo où il y a yoki ça ba nzembo où il paté où il kosi ba chanson où ils en a ba âme. Et ça le rôle la jugement où ba imbela do fumte ba chilamouina et pas il y a l'artiste l'impérateur nenge Daryl Diwanté salingana benga faire gola ya lingana benga l'impérateur. Moi on balo ayemba bien moi on balo sana mongo kitoko l'artiste Ferrego là moi on balo on yemba monsieur on yemba pene yebena za langa nzembo wana sans commentaire Ferrego là c'est un bon chanteur c'est parmi les bons chanteurs il y a commencé de chat 3 Ferrego là na kati en tout cas c'est un bon chanteur wana mtakobo ya azate Ferrego là na kati wana vraiment o ayemba nzembo lokola jugement. L'artiste l'artiste Jibem Piana a ça là qui choix le couleur nzembo jugement. Tomi tuni question. Est-ce que na nzembo le rôle jugement? L'artiste Jibem Piana a sepela na dans zoba a moi na tanga zo sepela nzembo na jugement. A sepela na mélodie. Tout a sepela na texte. Il y a jugement. Na kati émission Oyo bo la interview ya mutu Oyo avana pembeni pendant batant ebele na papa chéri Oyo ayebi couleur ya papa chéri ya musique nenga lingaka afongo la biso vérité des choses ce qui papa chéri vraiment ba chanson na Oyo lo ba ya sala ki choix ce qui alingaki yango vraiment na motema ya solo ou bien ezalaki nonga par polémique. Tokolanda mutuana tokolanda na kati émission Oyo tokolanda ye na kati émission Oyo aibisa biso est-ce que jugement tala sima songa moto est-ce que eza texte eza ba jara ba texte o papa chéri lingaka ou bien eza
bajara mélodie papa chéri alingaka. Mais juste avant to komana mutu o ako dévoiler secret wana ya pa o avant na permettre papa chéri o azana papa chéri o ayebi couleur ya musique papa chéri alingaka. Ndenge mutu wana ako dévoiler yango. Mais juste avant to koma wana tolingi beaucoup plus to yebana nu jugement ngo eza nini na texte. Jugement eza nini na texte. Faire gola aloba nini na texte. Oyo esali ke et séduire papa chéri. Oyo esali ke et kanga papa chéri aloba kiza na âme. Oyo esali ke bloquer papa chéri bisika moko nzembo wana. Toto yeba secret za nini na kati ya jugement. Faire gola tchaba ingrédient nini na jugement. Oyo ezwa motema ya papa chéri séduire ye. Et mimi papa chéri à l'auteur. Oh papa chéri azu aloba que pendant 7 ans oya obimisate nzembo oye komisa ye nzembo oye zana âme eza jugement ya faire gola to e bananu na kati ya jugement faire azoloba nini. Merci beaucoup d'y ça na kati ya jugement faire abandi goloba lobi mo ya tongo etanelinga na pongi mo ya tongo etanelinga na pongi na miso bolingo elali singa libanda nyonso po balobaki na ye mabe mingi na kombo nanga naza innocent na komi omona pasi pona nini to kotala mawa ya moninga oyo azali sincère bayanga na ngai na mayele kasi soki bolingo ekotroubler ya ngai moral du jovango akitsa lobi Afrique eza monene jamais kokana na bolingo oyo opesaka ngai wana bozoyoka na kati ya jugement oyo faire gola azo limbola alobi lisusu alobi yango napesaki yo motema na ngai o gérer soki obebisi nga na bebi obongisi ngai na bongi ezala avantage ya ngai na yo. Alobi lisusu nini ezala avantage, c'est-à-dire que azoloba apesi ye motema à gérer soki ya bongisi yepe ya bongi soki ya bebisi yepe ya bebi, c'est-à-dire que moto azolela bolingo apesi moto wana motema soki ya bebisi yepe ya bebi, c'est-à-dire que Daryl Duantes azolela la mwasi na ye azolela mwasi na ye to azolela mobali na ye alobi na pesi yo motema nanga nyonso, c'est-à-dire que o gérer yango. Donc na pesi yo motema nango gérer, na pesi yo bolingo nanga o gérer. Soki yo bongisi nga na bongi, soki yo bebi, soki yo bebisi nga na bebi, mais eza l'avantage ya ngai na yo. Wana ake côté kuna. Alobi lisusu nini? J'espère que tozo kende bien. Dari yo ate ça tozo kende bien. Alobi lisusu boye obongisi na obongisi bon, oui, eza l'avantage ya nga na yo. Après ça alobi motema na ngai epa na yo. Nasala lisusu nini motema na ngai epai na yo nasala lisusu nini makanisi esili ngai na bongo waloba motema na ngai epai na yo nasala lisusu nini makanisi esili ngai na bongo ayesko koto alobi bangunya batei yo nini po bosana maso to lakana ngai na yo bangunia batei yo nini do badongolo miso ya bolingo batei yo nini bangunia batei yo nini po bosana maso to lakanaki ngai na yo bangunia batei yo nini po bosana maso ngana yo to lakanaki bangunia batei mwasi na ngani nini po bosana maso ngai na yo to lakanaki bangunia batei mobali na ngani nini po bosana maso oyo ngai na ye to lakanaki, c'est-à-dire que bolingo bebi sko mobali to moi ça so tuna na moto na ye lokwa ba mbela dof tu muna donc c'est-à-dire moi ça so tuna wa na ye banguna batei yo nini po bosa na maso to lakanaki ngai na yo. Et puis alobi so alobi chilamui na bakondana ka moto boyete oye mo loba chilamui na bakondana ka moto boyete na maloba ya bakizateur pesa ata tango à se défendre, c'est-à-dire que muninga boyi muninga apesa ki etangu ki à se défendre
hein bangunia batei yo nini po bosana maso to lakanaki ngai na yo chila mwina bakondanaka moto boyete pesa ese tango pour à défendre, à se défendre. Pesanga tango. C'est-à-dire que mutu moko aboyi muninga sans pesa e tango ayo kaye. Donc c'est-à-dire que oboyi mutu sans que oyo kaye. Sans que oyo kaye nenge zala ke no bavandi sibio oyo ka. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui décision ya koboya mutu sans que oyo kaye. C'est ça. Nenga lobi ke chila mwina bakondana ka moto boyete pesa e sa tango pour à se défendre. Nasuka boki kovo masola. Donc pesanga tango mobali nanga pesanga tango na se défendre. Moi si na ngai baboya ka moto boyite pesanga tango na se défendre. Ça dit na expliquer ata na ba décision oyo zui. C'est ça neto ke chila mwina ba kondana ka moto boyete na maloba bakizateur pesa ata tango se défendre kovo masola. Ay abi pourquoi bazobo yangai citation nazwaki jugement par défaut mabe Chantal Etumba. Pourquoi bazobo yangai citation nazwaki jugement par défaut mabe Chantal Etumba. Prédoirie prédomo nazo prédomo pour naboyi bavoka basambelanga likambo ya intime na incompétence ya bazuzi ya balabala. Na soulevé juridiction incompétente. C'est-à-dire, vous comprenez, pas chéri. Pardonnez, Ferregoula, Azolela. Donc, ma bébé, c'est ça. Au fait, il y a lobby Afrique, Zamonen, jamais qu'aucun na bolingo, ou on appelle ça caillou. C'est-à-dire, Moutazo, la bolingo. Afrique, Zamonen, jamais qu'aucun na bolingo, ou on appelle ça caillou. Afrique, Zamonen, jamais qu'aucun na bolingo, ou on appelle ça kangai. Yango na pesa ki yo monte mananga gérer malheureusement na boye mbaté hein faut comprendre ngai c'est-à-dire que lobby Afrique eza monene c'est-à-dire que bolingo o muto apesa ki muto eza ki monene plus qu'Afrique hein nengi artiste azoloba bolingo apesa ki muto eza monene koleka Afrique c'est ça o lobby Afrique eza monene jamais kokana bolingo oyo na pesa kayo c'est ça yango na pesa ki yo monte mananga au gérer c'est ça yango tozo kende et ça l'avantage toujours yanga na yo motema awa ya bi motema nanga sourire monange zala ki lokola mwana bébé baboti sika ya ya e chila mwina e bandi oyebisanga soki bolingo esilié c'est-à-dire que baboyi mutu mobo mais azondima te ke baboyi mutu mais aondima te ke baboyi c'est-à-dire que mutu mozaki na ye moi si mozaki na ye mobali mozaki na ye aboyi yo mais par rapport au ndenge bozala par rapport ba bien faux ça par rapport temps au bopassa on nimate ke moi sur na boyi yo yango place l'impérateur a yembi alobi oyebisanga soki bolingo esilié nazonga nanga mboka baboti banga yo mwana moto asali lokote ose na yo taliata simate. C'est ça mtazoni ndimate baboyi azonga pa baboti na c'est-à-dire atika ne kolinga c'est ça otoko comprendre texte ya artiste en plus tozonga poto sauter monsieur za musique ils attendent alobi je m'exprime au fond na bakisation nyoso bazo porter contre ngai sur base ya mensonge. Je m'exprime au fond na bakisation nyoso bazo porter contre ngai sur base ya mensonge ezali infondé bakalomnie ba désordre silia na kokokate nasina mesana na milelo nasina mesana na basho. C'est-à-dire que o nyonso ba ko yebisa partenaire na ye o nyonso ba yebisi mobali neto ba yebisi mwasi na ye azokokate parce que ezali bakalomnie eza ba fausse accusation bakalomnie le normal lokuta o ba koselier yango esali ke akabona. Merci beaucoup nzembo za mo mulai so to bito zo parce que ba les mes eto senga eza mo temps na meke un peu ko décortiquer moi muke pour bo comprendre na kati wana na suka emoro alobi tala sima zonga moto. Donc ça dit que tala sima zonga moto et la kisini tala place to outil tala ba bien feu ceux qui bazaki na bana alobi tala bana tozana bango soki eza na babiloko moko boye mobali asalaki to mwasi asalaki yo
Nathalie donc Nathalie so ba bien fait. C'est ça on va tala simazonga moto. Tala ba bien fait o na salela yo. Tala bolamu oyo na salela yo. Na décision oyo zui ya mabe. Tala simazonga moto. C'est ça la chanson Jugement de Ferregoula. To vandi lelo na jugement. C'est ça oyo la chanson oyo et séduire papa chéri. Tomi Tony azala séduit na texte ya chanson tout na mélodie. Yango toke ko trouver mutu o avanda pembeni ya papa chéri na musala ya musique ameke pe ko dévoiler biso papa chéri. Est-ce que papa chéri azala séduit depuis kala na ba texte oyo to na ba mélodie ya ba genre chanson oyo to na ba texte ba modèle ba chanson oyo ou bien papa chéri a komisane ka ba petit na Ferregoula na héritier watana mais lelo to vandi c'est jugement na autant ya bino mutote mais beau découvrir hier ensemble bino so brutal. C'est parti à l'image avec notre invité au hasard na kati interview. C'est parti, play, go, merci. Gene Equalizer, boni papa. Bien dit, match Marseille. Vraiment, Mokile Bazolanda yo partout dans le monde, Bazolanda yo. Na quatre émissions la biso le news des stars. Ouais. La voix du peuple, Bazolanda yo na bitse ba fan na yo d'abord mambote ko sala bien makasi na ba fan na yo nyos. Ouais, merci à trop na ba fan nyonso ya Gino Caporetti Doudous le caïd de la rumba. Donc na ba abonné nyonso ya avis du public. N'empêche ba mbote ya trop bisika bazali. Voilà. Merci beaucoup, vraiment Caporetti otobenga musicien ya taille ya mwindu mo ya ngolo. Tolitoye ba vraiment boni tango ya mbagi sango ya disparition ya Sunda Bass ezalaki ndenge nini? En tout cas, ils allaient participer à on a qui nouvelle wana à travers les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram et tout. Voilà, la monnaie, la publication. Et ça est passé. En plus, les voix tout le normal, tenez à Gamtabela qui bien passé opération. Ou bien donc ils allaient à assassinat. Donc et ça là il n'a pas si tout vendé pendant 10 ans. Oui. Tout travailler, misal belé, tout voyager ensemble. Donc c'est vraiment des doigts la français un des nôtres. C'était un des nôtres. Donc de perdre un des nôtres, il n'a pas si, ça n'a pas si, j'en reviens toujours pas dans un Koraka digéré en moitié, donc, mais que la volonté de Dieu et Koksama, et puis Nzambe Azomoli Moyen, peut manakimia. Est-ce que le lot Gene Equalizer Caporetti, est-ce que Akoki Kozalana bon souvenir moko oyo a garder pour na Sunda Bass ou peut-être ko bete yango lelo bato bako kamwa ou bien eloko moko salaka ou bien eloko moko bo pasaka ensemble oyo ko sala moi témoignage ou bien oyo ko kanisa lisusu pour na Sunda Bass que bo salaki ensemble. Bon, alors un rôle ils souvenir tellement élevé. Déjà, on a tout ça les 10 ans ensemble. Tout bêtis ba musique ensemble, tout ça, il y a délire, on a vu hors podium, hors musique, ça dit, on a payé les bandes, tout ça, il y a délire, on a vu entre nous, tout va bien, on n'a jamais eu des problèmes directs, boyé, on ne discutait jamais. Voilà, donc, et puis, il y a chef, il y a répétition. Donc, ma souvenir est tellement éveillé que dans le monde, on a donc, bref, tout passé dans les 10 ans ensemble.
aza vraiment mutu azali na motema quoi ye mpena mutu azali na motema apesanga mpe baconseil ebele na bapoto bokomi poto osumbi mwa mutuka etout nayebaka seri mo nasomba voiture mo na Belgique bato ebele basonaka ke nini toye toumeli te asombi kara tout ça là peut-être linga sala album linga longwa biloko mwa ndenge wana et tout alors batindaki ndasiko a espionner tu vois mais sikoyo ayaka koyebisanga clairement ke batindi nga na espionner yo mpona boye mpona makambo ya voiture na yo nanani nanana donc azali garçon moko bien aye vraiment garçon moko bien. Merci beaucoup. Peut-être la dernière question na kotuna yo mpona sunda base makambo ezobima na seke liwa na ye kokouta na nzela ya musique nayebi te bino bamusicien oyo mpe bouti na ndako wana bcbg ti bolongwaka wana nayebi te bozalaka na baguerre en coulisse bamenance mpe yaka en coulisse ou bien ezalaka ndeni? Bon, en tout cas baguerre oui ezalaka nango entre bon entre la musique, c'est-à-dire mais tu parles de ngai nazaki quand même parmi la tête c'est un mouvement chanteur ou orchestre c'est un thème donc c'est normal sur le et ça lui va pas si après fanatique na bango ba réagir ça là message menace nanana et les mots penasunda quand même poids lourd là na quatre orchestre. Donc, il se peut qu'il y ait des menaces, mais il y a des que Moutoutel a outil dans le mouvement. Parce que je ne pense pas que la musique à Congo, les musiciens, à rancune, tout comme à un niveau de commandité meurtre. C'est trop lourd, ça pèse trop lourd pour un musicien. Mais ça, routine de l'eau, mettre, va bétaillot. Musicien continue le bataille quasi tu vois mais musicien atinda mutu aboma mutu en tout cas moi je ne digère pas donc je ne digère pas ça donc na koyiko avouer en côté et là mon la justice fallait justice nda ça na ye à sa banquette et qui a remonté na ba tout va sali crime là peut-être ba tout va sali crime nde ba ça qui kingandi fulani mutatinda kinga c'est ça mais biso boy to na so ko spéculer comme tout yebika batunde baloba kin na so baloba ka internet c'est lobaka donc tout ça est ko loba mais pour nanga ezali musala ya l'état musala ya justice les ça la enquête pour et peut so ba réponse mais culture walo ko ezati mutu akufi natala ina image mo ezo excusenga la ministère mo zo ngam na kumbali chambre oyo et ça là il n'a pas na ndenge ba poto à place mutu akufi boko ko combattre boko ko simbater il fallait batika corps wale vanda na se batu baya ko mona ndenge nini akufeli ba inspecteur ba policier ba mona ba sala enquête mais bino bo lever corps okina ngona morgue au combi chambre mais bo bomi ba indice vous comprenez? Ouais, c'est ça. Donc, c'est moins compliqué, mais bon, Zambé a voulu mon apema na kimia quoi. Il faut être aussi quali, tout beau ça n'est jamais. Nansi tout sali, tout sola gina vena ngati tina Al Capone Leona Tongo. Tout zana rencontre moko avant na week-end oyo. Biso batu tout zana na France awa. Tokuta na Paris to solo là to mega osala moi oya biso to koiko sala pona ndeko na biso et puis na communiquer yo na peut-être na osala moi vidéo mike na otindela yo oko kape ko cha yango na avis du public pour mukili et monako voilà biso to la voix du peuple avis du public la voix du peuple c'est ça. Et la voix du peuple, Limbisa, oui, la voix du peuple, Limbisa, oui, si tu as comment moi, comment Kokana, au Congo, Kingandi, au Nini, Kingandi, donc voilà quoi. Merci beaucoup. Caporet, tout le tout, n'a ce qu'au moment là, les cam, n'a habité Caporet, tango, bimisa album, soki,
ozwaka peu temps ya kobanzembo nyo ozosala soki ozwa peu temps quand même ya komema CD kopesa papa chéri ou bien kopesa na BCBG pour permettre pe que papa chéri ayoka banzembo ya Caporage. Est-ce que osala yango? Mais est-ce que naza obligé te? Ye po ayoka nzembo na ngai fo ngana ya otikelete po bato o baza emsu na ba Kenya o bana États-Unis ngana ke États-Unis te so ba yoki nzembo na ngai sina ke notikela bango donc na ke notikela bango te donc eza on kaka bon tout le bar la biso kana ke notikela na notikela peut-être pour amuser la galerie tu vois au lieu de calater vers sous finga motu le pour amuser na galerie mais ça la main ngote donc natika CDT na lo mote mais banze monanga za na YouTube so yumutana posa atala Gino le monde comment on internet il faut continuer kana kuke le petit Gino Caporage au mona mamute obima donc voilà les appena importante pour nanga na temps oyo na lota susu ke na sala album mona ke notikela binada masede non eza ba rêve akala quoi Caporage on na papa chéri tamoulai lelo oyebi babu ya banzembo ya papa chéri oyo ya lingaka lelo oyo papa chéri alobi que pendant tout ce temps on se sa album te ayoki banzembo nzembo banzembo oyo sepelisa ye oyo ya sepeli nango o amoni ke uzana âme ye mo lobi ke nzembo uzana âme. Ils allaient deux chansons oyo alobi jugement ya Ferregola tala simazonga moto et puis na BM ya héritier Watanabe alobi c'est eux ils banzembo uzana âme oyo ya zoli oyo ya lingi oyo ya sepeli nango mo les ya bien yango wana na yebite bino bofana na papa chéri oyebi papa chéri bien musicalement par rapport ya biso nyonso oyo tozoloba oyo na ba oyo baolanda yo sikoyo toyebite papa chéri na bantexe wana na banzembo wana abande alingaka ba mélodie ya banzembo wana ya modèle ya banzembo wana ou bien papa chéri alingaka ba texte ya ba modèle ya banzembo wana yo mtofana na papa chéri. Marchevêque. Oui. Au moni bino lelo vous sala vous force mon de internet. Vous place mon boye. Vous sala analyse, vous sala ba débat, vous sala la promotion, il y a ba artiste. Oui. C'est bien, moi j'encourage tout ça. Mais il y a des choses où Bokori même pas repère sans buzz. Hein, à mon humble avis quoi. Ouais. Et ça la makambo mususu beaucoup repère sans buzz. Je vais m'expliquer. Maneni. Alikambo to sanga siko. Il y a papa chéri le bibanzembo mi baleka kande za suki na motema suki nini wana. Écoute, moi je vais te dire une chose. Déjà, il faut comprendre que tout dans la démocratie, bah idée naïe ou bah conviction naïe ou bah sentiment naïe étalika naïe, on comprend. Et ça parole d'évangile té, et ça évangile c'est Matthieu ou bah comment on a Coran ou na constitution en Congo na parlement bah voter na parlement non et ça individu moko apesi avinaye na ba sentiment na ye et puis bobo sanate que ba comme mon ami balatangi ba sa ba allié na ye yo yebi ba guerre o isa lelo entre bango ba mo sala ba jena ba wana alors il y a ça na ba allié na ye donc c'est normal atanga ba kombo ya ba allié na ye donc il se fait plaisir. Il y a une option que vous ne même pas qu'on peut s'en buzz parce qu'il s'est fait plaisir à lui-même. Il s'est fait plaisir. Pour que bah allié naïe bah la plus bah yoga plaisir. Après bah on peut bah allié naïe tombe les gars na TV bah comme ça peut ouailler bah zembo. Vous comprenez? Donc les alliés moi je me entre bah on a clic na bah pour moi ça me dérange que dalle. Les autres le belanga rien du tout. Moi comme moi il fallait même pas que tu viennes qui paye en haut. Parce que tant aux autres, par exemple, ça n'a ni nini, ça n'a nini. Ça n'a âme.
na expliquer le déjà nzembo ya bato okoko yeba te que soki eza na âme to eza na âme te po eza nzembo ya bato na expliquer pourquoi pourquoi voilà ntango tosomba banzembo mpo baparolier ou bien ntango tokoma banzembo natia mpe bato bakoma banzembo motu oyo akomi nzembo donc ntango na expliquer na nzembo ya na deux phases ya na phase ya composition na phase ya enregistrement. Faut comprendre. C'est dans la composition qu'on a l'âme de la chanson. Tu comprends? Ouais. C'est dans la composition qu'on a l'âme de la chanson par l'auteur ou azo composé en haut ou le mutu ou azo sombanzembo. C'est-à-dire yena mutu ou bazo sa la composition bangonde bayebi âme ya nzembo. Maintenant, ce qu'on monte en sombanzembo ou monte en nzembo na studio, c'est à lui de vouloir garder l'âme de la chanson ou de vouloir la modifier à son goût. On comprend? Donc déjà, ce qu'a lobby que nzembo tel est dans l'âme, ce qui n'est pour moi à cause parce qu'il y a des compositions nzembo là, il y a des n'engagés ça qui les bandeli. Comment vous voyez que âme nango et sali kaka jusqu'à la sortie. Donc c'est du bluff. Et ça purement le couteau pour faire plaisir à ses alliés. Vous comprenez? C'est la coalition la bango. Et voilà, il faut comme ça va tourner pour battre comme ça y est, c'est comme ça que leur jeu doit fonctionner. Donc pour l'anga, et ça n'a ni chaud ni froid parce que banzembo il y a kitoko et ça ébélé dans Congo. Pas seulement banzembo ya succès, na ou ça la succès, na ou peut sali succès moyen, na monsieur peut ça la succès faible, mais ce to total na kitoko ya œuvre, banzembo ya kitoko et ça ébélé. Bilombo fana na papa chéri. Bilombo fana na papa chéri tamulayi. Est-ce que papa chéri azala cité na texte ou na mélodie na chanson? Il y a même si vous m'enseignez. Au moins, au retour na 1500 questions, na répondre au cas que makamwana bo kipé à moté. Le vieux, il veut faire plaisir à ses alliés. Donc, et ça, c'est du gros n'importe quoi. C'est un truc ni tête, ni queue. C'est du gros n'importe quoi, un truc débile. C'est pour faire plaisir à ses alliés, pour pas se là, pour pas répéter en les gars de mission, par contre, ça peut banzembo, ça y est. Mais dans le but, on a fait que banzembo, les amabi. Tout ça, vous comprenez là. Oui. Moi, je m'attaque pas aux chansons. Moi, je m'attaque à la personne qui a dit n'importe quoi. Parce que au Goyeba Am Yanzembo, kaka soko zaki na composition nango, c'est là de Goyeba qui Nzembo ne bandé nango zaka boye na composition nango zaka boye, tantôt comme dans la studio Am nango bungi par rapport à Msou ba parti ba senté belé par rapport à Msou guitare les autres kana mingité, wande Goyeba qui Am nango bungi. Tu comprends? C'est ça. Donc ceux qui pour nanga ils sont des journalistes, débat ya bon na ko même pas ko débattre. On comprend que moto oyo aligné et supporter la vita ata vita à poli à olobara vita za danger. Merci beaucoup Caporech, merci de ce peli te habiter public na yo obalingara yo bakoki ko retenir nini pour na masolo ya Caporech, pour na venir ya Caporech, pour na musique ya Caporech, pour na banzembo ya Caporech. Non, public nanga iba kende toujours na chaîne YouTube nanga. Oui. Gino Caporeggi officiel. Gino Caporeggi avec K. Gino Caporeggi avec K. Barumona banzembo tu izawana. O na otuku bimisakala mingi hypnotique. Nzembo ke nango bien. Tuzala ba vie na biso ya bien ya osombate. Ezoke nango pe kitoko batu bayoki botali ba commentaire batu ba féliciter à 100%, à 80% batu bandimi nzembo. Donc ça me fait déjà plaisir. Et puis, nous avons un projet en 2019, parce que nous avons un projet Robima, quand nous avons et puis toujours nous avons un Asunga, Makambo Tambola bien côté, et puis tout ça, tout ça, on côté, tout ça, on a moka. Tout ça, on a namboka. Donc, là, on a roulé dans la bateau, balinga Gino, bazala tranquille, ba yo kanabon bi yo ka te, bazala tranquille, o aligné, bazala news nanga, akeka kana
na chaîne YouTube nanga eza Gino Caporeji ou na page Facebook nanga eza Gino Caporeji ba news tout eza wana ba nouvelle nanga pas de souci. Merci beaucoup to que lobi kozonga mboka to ebiti soki Gino Caporeji eza na programme ya kozonga mboka quand. Donc na lobi quand il faut na sisa mzelo musala ou na musala awa. Soki obi ke na vandi pe na kini trop ka bino to na zaki na kini wana ozodiete ozodemikilite sinon ozodiete siko na ye mikili bon ça faut comme na kutonga faut comprendre donc na aussi ça ou na zana o na ngisa bien omoni carrière za mulai makambo mususu il a peu moins expérience donc il faut to bon ça en plus âge na bon ça ba maka carrière c'est normal les amulai âge. En plus, âge peut être dans belé té, Gino Caporeji âge peut être par vérité, âge c'est belé té. Donc carrière ça dans moulay. Na yo kité. Na yo kité na bien. Na lobi que tout le va vérité non lobi que carrière ça moulay parce que pe Caporeji âge peut ça dans mingi té. Âge peut ça dans belé té. Oh mais Gino Caporeji ane pe mukolo makasi c'est normal carrière ça moulay. Té o ngana sana ngana petit ba jili ki belle. Na kutu petit ba sunda bas na sa petit ya batebele donc carrière zali temps zali mais na vie des fois il faut faire des sacrifices pour un bénéfice donc quand on ça les apprendre à se sacrifier pour un mouvement na ngai pour na carrière na ngai tant on y a petit ba petit tout fan ça makambo ba projet makambo ça la bien donc il faut makambo vendre na poto et vendre pe na ça donc tous les deux côtés. La poto a un peu famille et tout et donc il faut peu qu'on lande là donc ma fanatique là dans la mort tranquille Gino âge zanango âge zali donc voilà quoi. Merci. Et puis mon ngongo peut ezali donc tranquille. Merci beaucoup de éviter ce temps on lobi mon ngongo ezali poto kabona na yo de éviter est-ce que tokoki kozwa mon ngongo ya Caporeji té et en plus dernière question yebisa biso so Caporeji azolinga ba congolais ba voter nani ba congolais ba zela ba voter ngamukona ya opposer candidat ba chevette ba zela ngamukona ya opposer candidature wana senga ba voter ngai ba to sengi yoka yembela biso moi des chansons poto kabwana yo mélanger ngo obandi biso na libéré. Et en plus, on soutient sur la Doubidou. Si, à libérer pour tout ça, là, tout rendre hommage, sur la base, les pros, les professionnels. Libéré. Molimo pe mote mananga boka ngela na katia boloko. Antivol pour na ba voleur. Et puis no kaka pour chéri nanga bimate. Poto kutanate François Tebosa sengi palado papa maman Niwaye sada misene komyo refire ye na chéri na ye Pakomi diembika Singana kingo crime passionnel Soki bobo iko libéré Sandra Malamba fote kozala ya nani. Voilà, on a prononcé la plaisir na Sundabas na batutu balinga libéré surtout que na moi Doubidou Tesco yedike motema bole mbute ko malango motuka matsinda Kamati sanga ngomba tena 5e vitesse nokina mela pema na sala crise cardiaque malembe une première vitesse soki mabuluti ata attraction nzoto mobimbe vibre babougie tumbao Ozoka tembre. Moi c'est vrai. Moi il aussi la tosagaga. Toi il aussi la tosagaga. Mungongo ezagaga. Merci beaucoup Caporeji. To sepeli to peut-être dernier. Merci donc ngam na pesi okuto ba merci na pesi ba masalanga tumbote ba rikondombasi ba maoka basele efu perso ba bobo nyenge papa mongala na pesi masalanga fistongele na pesi pilve na ngai fwa kumputu Ambrosio na pesi ba mbota tro na pesi ba Dijumaela na pesi ba tout mbote puis na bosani TV na ngai ya fofo konzi full boss wana osenga na bana Lubumbashi
faut venir, faut konti, full boss. Voilà. Merci beaucoup l'artiste Wana Izalaki, l'artiste Cappuccino. Oh, tu joues intervention vraiment merci à l'artiste Cappuccino. Caporeji, pardon, Caporeji, l'artiste Caporeji. Equalisé. Ngape na boseka nenge po bosana ne bandele. Coupe mon nom, beta na olibaku. Ba Cappuccino, be Caporeji, bon, ils ont tout en anango. Et puis ils ont même problème. Merci beaucoup, Wana Caporeji. Caporeji, merci. Ya mwindo ya ngolo. Merci à tous. Merci. Merci vraiment. À suivre, merci. Okay. Merci beaucoup, merci Nabino. Merci na Riziboula, le tenant du titre, le premier de l'école, ennemi de la galère, monsieur le responsable Riziboula. Riziboula n'a pas sur mbote. Le grand formateur des idées. C'est Kokukuwendo Wazabanga. Ngana Riziboula, 100 ans, tout moutombele. Merci beaucoup, Wana Bolanti. Bolandi, invité au de Sagibino, ou à remettre un peu que dévoiler secret à papa chéri. Boyo qui va proposer, s'engage que Caporej, Gino Equalizer. Wana est Gino Equalizer. Merci beaucoup, mais Naolingape, tu as moins extrême, ok, 1 minute kaka. La dernière danse, danse au Sundabas, abandaki ko préparer pour na générique naie. Bon mona la dernière danse au Sundabas abandaki ko préparer pour na générique naie. En tout cas, bozo mona yango vraiment bientôt bozo tala yango, bozo mona yango, bo mona Sundabas, bo mona nulle part ailleurs, bo mona pas na biso. Juste danse au ezaki prévu fallait bimana générique. Il y a Sundabas, merci beaucoup. Na élément na pour na trésor Chimbalanga, bon mon ça moulay mingité juste quelques secondes. To tchela bino bon na danse au Sundabas andé ko préparer wana. Pour le mana générique na ye. Merci Nabino, merci vraiment bon mon yango et puis to megempe bon mon moi muketo listre ba photo ya Sundabas bon mon yango bon artiste Sundabas bon mon baza deux personnes ba obina danse wana. Ou asa na moment ndefo wana, ou atelisa moment ndefo. Sundabas wana bo mona ngo moi mustre kaka muketo otchela bino po ezi miso Sundabas te moi mukeka to otchela mi extrait wana. Merci beaucoup, merci. Et pour te finir élément na biso ya suka na kati awa élément ya suka to senga balade na biso to sali toni to yeba Adolphe Chilamwina azui chance ba sele ba nzembo ya kitoko wana. Ba sele ko fiolo mi dépasser là mais tout ça to bi ndenge crochat biza bongo vraiment te ou era pas ça là mais simba pinza te ndenge ba faire simbi na ba fali ndenge esimbi. Donc celui to lobi ya bato o esimbi eza 3 chansons. Fallait aimer les 2 chansons. Doris et ça comme ya borste o bozo muga moko gagner et ça comme chiki no c'est ça yango wana jugement autour de loba wa ya faire rigola mo ya tongo etanelinga na pongi et puis na a flyer. En place rubi que caméléon a changé sa couleur, jamais a changé sa nature, a changé 1000 couleurs au tigre la caméléon. C'est-à-dire mobile c'est-à-dire moi c'est là. Azolela mobile nenga o changer couleur. C'est ça bon mon yango mais tout le temps mais que peut soit peu interview ba to ba pesa ba idée na bango par rapport à ba texte wana na ba mélodie wana. Ni ne meilleure chanson, ni ne isa bien par rapport le droit là. To mega pe ko yo ka ba pesa ba makanisi na bango sur ça. Et alors tout kutana juste après cet élément. C'est parti, go. Merci. Bonjour, marche avec Mbedi Dizamatch. Lodi, Boni. Kitoko Tokos. Tokos. Match est bien. Merci beaucoup. J'espère que Oebi Nzembo a fly. Atayopi melinga bongo na yo. Oui bien. L'artiste est Fali Poupa. El Mara. El Mara. Oh tu m'as mikolo. Tu m'as mikolo na contrôle. J'espère que Oebi pe moya to mweza nelinga na mpungi. Na miso mo ila lisaki na. Je suis de Nias. Moto yambo. Dagi di ate solinga ba bingene. L'impérateur, il y a l'impérateur. Tous ceux qui sont kaka brise et sa compétition te oh bozo luka moko gagner. Nyo so ne za banzembo o ba yembeli ba dédié na Adolphe Muteba Chilamwina. Tout na 3 chansons wana. Kaka brise jugement mo ya to retane na ko. Ata ka a flyer. Pona yo ni la meilleure chanson.
À tous les trois. Bon, en fait, la texte. voilà. Et puis, la mélodie. En fait, premièrement, d'abord, Adolphe Mbeli, Banzemo Belé. Mais Nentoche Ferré, Gola, na Fali Poupa. Bao et Simba. Bao et Simba, voilà. Bao et Simba. Fallait Mba 2, Ferré Mba Moko. Mais, na choix. On a poni nanga jugement à faire Gola. Pourquoi? En fait, d'abord, Nzembo, il sera déjà en plein nango, na studio, na ba répétition, na ba concert. Nzembo wana ebima sans qu'artiste non abimsango officiellement. Donc il y a des robes dans ba bar, tu bando ko na ba bar, tu bando kango na ba téléphone, na ba tout déjà bimaki. Et puis texte nango. En fait, au temps ebimaka na ba faire yemo temps à la télévision ba ra maquette. Hein, je pense Darin si je me trompe pas ba maquette. Mais maquette est bête le rôle Nzembo déjà artiste admis officiellement. Donc cela veut dire que ngai na poni nanga jugement ils ont Nzembo la linganga mingi, ils ont que pour la linganga faire Gola non. Ils ont Nzembo la linganga mingi. Donc c'est-à-dire pour Nayo, il écrit tous les deux chansons, on a Kaka Brice, voilà, na flyer, voilà, na texte, et puis na mélodie. Voilà. Et les qui ont Merci beaucoup. Donc c'est-à-dire que vous pour Kabola même ma vie, n'a pas chéri, oh le bagage parmi la chanson. Au moins jugement ils allaient Banzembo papa et Banzembo aura ba Madilu ba Emba. Banzembo ba Madilu les garaté na ba fête to beta otilelo. C'est comme si jugement ils appellent Banzembo o ero les gâté. Neto sara ba mission voilà ba chef d'œuvre. Neto sara ba mission sous ero les grands dans une semaine, 3 jours, 4 jours. Mais ça ba mission muso ya mineti papa Lutumba betelo histoire à musique. Et mission Moataba na biso ba otalango. Donc cela veut dire jugement ça parmi Banzembo o artiste faire Gola sali o ero ba chef d'œuvre et koki koti kala kosilate. Kasila kakokolo. Merci beaucoup. On a évité Baebayo. Bao Balingara, Bamonio. Baebangai, na pesika mbote na Sia Moulex Aigle Noir, MTT au Japon, William Pelele. Et puis na Vincent Tulis. Donc na banderonia sur Balingara, peut tozongen déjà j'ai na 3W Congo Top News avec Noli Tamboulessage. Voilà. Odilon Mapouya, exemple boutique à suivre na Avenue par la numéro 24, on a côté marché avec Bayara Rolata. Côté Bisitola. Mais jugement de Makam. Jugement de Makam. Et bon, tu as une polémique. Tu as un bateau à YouTube. Finga biso, biso, tu as fallu, tu as fait. Biso tangana na vie na ngana mta ferete na be mta falite mais na lobi eloko oyo ngana monaki oyo na yokaki c'est ça pour na yo jugement to kango avant faire Gola bimisa avant faire Gola c'est un clip jugement déjà de na c'est-à-dire pour na yo il qui yango na mélodie c'est na texte voilà. Merci beaucoup de la biso Glody to s'appelle Makasi na. Merci beaucoup Marchevêque Mbedi 10 match. Merci. Bonjour à notre artiste Nabiso Tomoni. Boni. Bonjour Marchevêque Nderonanga. C'est bon? Tout va bien? Comme mon ami papa, bah oh bah yebi c'est bien, bah oh bah yebité. Ouais, Sony Love tant on est artiste déjà. Il a que Sony Love Ndeyo quoi. Donc c'est ça, ouais. Na ba oh bah yebité bah Sony Love. Sony Love, yeyo. Bah oh bah yebi bah gangi déjà. Eh. Yango wana quoi, va sentir déjà. Ouais. Bonne santé. Ouais, tout va bien Angola Nzambe na rythme ya PIP. Tozo bunda ya ozalaka nde toza boye mais ya yo moi chance ndenge mususu afana poser une question pesa na moi sinon mbote bon malheureusement tout heureusement naza marié te donc je crois ba parents ya moi si wana so ba mona tangi ko maman na bango na télé wa talaka et puis bana bandeko na Congo bana bandeko na poto na Angola et bigara mais place azali bambote et puis Sonia Zara ye Azaya mutumsute donc bambote bisou. Obi? Ata prénom na. Prénom? Oh, mais quand prénom ba yeba. Déjà les connaît famille ba yebi. Ne connaît famille ba yebi d'ailleurs que Sony wana za donc to boy to officialiser on nenga boy. Wana za fraude. Merci beaucoup. Bon comprendre ba artiste à kilo bongo. Wana za fraude. Trop. Merci beaucoup Sony Love. Est-ce que Oyebi Nzembo ya a flyer ya Fali Poupa? Ouais, à flyer, oh, tu as bimé un album à contrôle. On a contrôle. Ouais, on a eu Kaki. Ouais, Mbeli Adolphe. Ouais, on a eu Kaki. On a eu au moins 2-3 jours. Côté moi, pas Mbeli Lobby, Camelo, yo, sans couleur, jamais sans nature.
ata change 1000 couleurs kotikala caméléon. Et puis côté monsieur le big malgré ba mituka na yo ba mbongo na ba diamant no mais ngana zo landa wana te na matériel te mais na besoin mutema na yo. C'est ça. Ça c'est Adolphe Mutema Chila Mouina. A fly. Ouais. Tolonga na fly to ena. Moya tongo éternel ngana pongi na miso bolingo ila lisakinga libanda. Jugement. Il y a l'impérateur. Faire gola. Ouais. Moto ayambo. Oui bien go. Na bien très bien. Ils a belle chanson. Dans un moment où il marque tout ça peut succès donc c'est bon. Brice. Eza compétition te oyozo luka moko a gagné. Ah Brice. Ouais ba emela Adolphe ouais. Asuma chance ya ça il est banzembo boya. Pona yo. Okosa choix nzembo nini na texte et puis na mélodie. Na 3 chansons wana. So abi sonner ça la choix. Olanda texte na mélodie. Ni les meilleures chansons à tous les 3. Marchevêque. Bon, normalement, banze mon ami ça surtout mi balé on a pas ya suka a flyer a flyer. Et tu bima kalater va. Ba tu soupe na bazu peut-être temps yo rangote. Mais mi balé on a auto yebi brise na jugement. On a vraiment ils a batu ba yebi banze mona ba yebi ils a belle chanson banze moment où ils a non. Banze moment etikala na mitema batu eza mito batu donc ebetara partout na ba fête na ba boîte ebetara mais ko ça la choix bon eza moi passi mais ngala professionnel ba banze moyen nyo c'est bien te so ba bi moko donc yo tinanga na choix c'est bien oui o tinanga na choix ya mutu moko ya chanson moko ya chanson moko mutu te metala ba chanson bon personnellement ça nous souple. Ouais, personnellement, oyo markanga ezanzembo ya Brice, ezanzembo ya Fali Pupa, Mobutu. Donc ezanzembo oyo markanga, ezanzembo oyo nazwa temps yo kango na santa vraiment ezana côté arrangement, côté ya texte et puis côté imagination même il y a clip. Na elengi na terrain donc azui mama loba yembe normalement na ring donc moi elengi ya nzembo fali azara nelo moko ezaka force na ye eza ayebi ko bercer nzembo ayebi ko pesa nzembo ngala loba elo moko nzembo moko bona to yoka oyo ezo sa succès au kana secret excusez nga pona bimwa mke nzembo wana eza na texte eza makasi mate. Mais tellement fallait zarane loko wana ayebi ko bercer nzembo yaza ko pese moi 2-3 paroles mo boyaka azwa sangisango a bercer yango et pesi makambo donc c'est trop romantique donc aza makasi côté wana donc nayebi na chic soki bazaki agi donc côté ba ni nayebi te donc aza ko makasi ma côté yango moni côté vraiment ya Brice a pesa vraiment o esengi ma pesa batu et tikala biso quoi donc na préféré Brice. Merci beaucoup d'entendre, on préfère Brice, donc on préfère on a texte, na mélodie. Mélodie, côté imagination, côté Maramutu, donc presque Maramutu, ils ont répondu à la norme à Maramutu. Côté la choix, il y a Papa Chéri, meilleure chanson pour Naye, jugement BM. Au cas où la même vie Naye. Bon, Aza libre na ba choix Naye. Aza libre na ba choix Naye. Bon, Naye bité. Na nete mais pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Oui. Donc il y a mité na été. Pendant il album té. Ah d'ailleurs bimisate avant depuis temps il y a bisaraté banzembo to o ya yoki. Ah d'ailleurs zo bimisate avant ya banota la banzembo oyo. Comme mango ndenge yo mema na té. Oh maintenant yo kana obi pendant 7 ans bimisate. Ndenge ya bimisite o ya yoki. Ka denzembo. Ah donc ngobake moni ba biloko oyo soto to kota musika to bima kuna na Adolphe Muteba. Ba mo pa basali ba leader beta ya lobi wana te to ba vérité biso to yoka rapé ba fan na musique ya bonne musique fan na mutu te mais ya bonne musique to yoka rapé mo pa basali ba leader wa ba Fabrice basali ba nzembo ba mauvais temps eza ba vrai chant to boya ngote eza ba nzembo esimbi et puis otali bo moi texte otali bo moi maloba moi mélodie ekei ozo mo donc ba chona ye to tikela ngo ye mutu na mutu aza libre ya osala choix na ye eza vie na ye eza ba choix na ye to tikela ngo ye
Donc choix na ye il a été imposé biso nyonso comme la même avis que et ça choix ya papa chéri pendant 7 ans na betate en hôtel là à mon de Shankara. Donc ça point de vue na ye. Zon point ça point de vue na ye to tikele yango. Biso ba toyo kaka toyebi ke ba fali ba osa na 7 ans. Eh so tozongi na 7 ans tozi banze ma fali to tieboy. Ah to gentil ko to gentil to ndimara. To ndimara. Merci beaucoup. Dédicace, moi qui ai dédicace. Ouais, on a pas si mot de neti ba robot sous les sunda. Ya kabara neti ba robot. Ve basket de côté déjà. On a pas si mot de na massa na bienvenue vous le déjà à côté déjà peut déjà bikaka. On a pas si mot de na chance pour Toulouse. Dian Chioyo yo bikaka François na chancelier Thierry, AG Thierry. Yannick Moulele, massa na Yannick Moulele, Hervé Moulele, bambote. Vincent Chuluzi. Cordon, Vincent Chuluzi, la voix du peuple, Marchevêque, Bambote, Massanangaï, moi comme mon et qui me sentit à Dali, Yobika Bambote, donc Glody Akina, Babi, tous ensemble, et Rosimba toujours. Merci beaucoup l'artiste. Merci. Kaka, Brice, et sa compétition de Oyozoluka, Moko a gagné, et ça peut comme Chic Noriste, c'est ça? Donc nous allons chanter au Olympia. OK. Nous comme ça nous on est allé dans l'album il a fallu pour bien ça moi là. Bien ça moi. Moi to moi tsana linga na mpongi na miso bolingo ela lisaki na libanda. Nyoso po balobaki na mabe mini. Oui bien ça moi. Na bien ngo. On a un jugement à faire. Affaire Egola. OK. L'opérateur. Atayo pe melinga pambongo na yo mitukano pe pamba. Oui bien go. Na bien go. On a nani? Ya Fali. Fali pour prendre contrôle. On a tous les 3 chansons on a o ba yembelika mutu moko ba dédié on kala mutu moko. Adolphe Mute ba chila muina. Oh azu ba chance ba sele ba nzema modèle wana. Pour na yo meilleure chanson à tous les 3 on est chanson ni. Pour la poni Brice. Brice c'est vraiment meilleure chanson. Brice c'est la meilleure chanson. Meilleure chanson. Poni yango par rapport na texte ou bien na mélodie. Na poni yango par rapport à mélodie, par rapport à texte pour na poni yango pe pona selo ndenge fali ya embaki na nzembo wana. Fali ya embaki na nzembo na embaki kitoko. Donc ya embaki na façon moko ekotaka mutu nyonso. OK, na poni yango pona bongo. Donc pona yo meilleure chanson ça wana. Pona nga meilleure chanson ça ka Brice. Brice, merci beaucoup comme on a. Comment on a Mathieu Madiam. Mathieu Madiam. Oh, papa chéri, il m'a dit. Voilà, Zangai. Voilà, Mathieu Madiam. Ouais, Zangai. Right. Mathieu Madiam, mais ça, yo. Zangai. Ah, bon, on dit, mais on a combat battu, d'accord. Vous avez dit, mais on a combat battu Mathieu Madiam. Pour la rama. Comment on a battu pas ma bouée. Dans la rotole, comme exact. Oh là, t'as comment mon nez, comment battu kilo. Comment on rappelle Mathieu? Bon, ami bien rappelle Mathieu Madiam. Ah, le bon, le roi, on va boire Mathieu Madiam. Ouais. Il faut dire, mais là, Mathieu Madiam. OK. Mathieu Madiam. Oui. Oh, le bani na vie, oh, papa chéri, a passé à vie, na jugement pendant 7 ans, oh, et a bimi cet album, tenez à la chanson. Pendant 7 ans, on a jugement des meilleures chansons. Na ben, au Kabola même, a vu na papa chéri. Te naza eloko ya koloba mpona papa chéri te mpo banzima papa chéri nalandela yango mingi te balandela yango mingi te banzembo wana pesa ya ye te neti jugement ya faire egola bm héritier watanabe alobi yango nde bameilleure chanson pendant 7 ans mpona pendant 7 ans bameilleure chanson eza nango normal eza bameilleure chanson pendant 7 ans bon naza nanga na eloko ya koloba te mpona papa chéri. Merci beaucoup Mathieu. Le rôle est Madiam, tu vas Kaka Madiam. Quelques dédicaces. Pardon? Quelques dédicaces. Bateau Yoroboaka. Bateau na Koboaka. Na grand frère na Moïse Lodi Kitamba na grand frère Lodi Kitamba. Ah, yeo Bambi était pas même au Bamba. Le roi Yorono Mathieu Kangamo Baksa Madiam. Peut-être Moïse Robaksa Katumbi. Te nazana kobamba pa na ete ye katumbi te Moïse Kitamba. Merci beaucoup. Na PSP ba mote mingi pa honorable Germain Kambinga. Oh, ayebi. Frère Germain, ayebi très bien. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup honorable Germain Kambinga. Dans la salle na canal Kin Yepe azara directeur général kuna. Mutumo Mayele, député Mo Mayele.
politicien mo maele. Mais c'est jamais comme minga biso te beauté. Merci beaucoup Mathieu Madiam. Merci. OK, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Boti Golanda, Bolandi Bango, Bolandi Bavina Bango, Bolandi Bande Konde, Boti Goloba. Babilongi ope baleki na katchwana bomoni bango ba yebani ope ba yebani. Boyebi Bango, merci beaucoup Elisa Bavina Bango. Taroza journaliste dans la chanson na o sepelaka. Taroza la comédien, a s'appelle la chanson na o sepelaka. Bo trouver yango normal, deux balobi, Driss, moko alobi, jugement. Ezonga chekara Bango. Merci beaucoup. To comme vraiment nasuka ya émission so bo sepel na genre émission o to sali ne peut te décortiquer bino chansons oyo en tout cas so bo sepel na ba genre émission wana o to sali o to se bo sepel na yango bo benga biso to continuer ba idée oyo. Merci beaucoup vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Na ko remercier kaka oyangai ba ibangai, pourquoi pas remercier l'homme qui a le pouvoir de bénir et de maudire la ville de Lyon parce que la ville de Lyon est dans sa poche. La personne c'est Juppé Bati qui est le dieu de Lyon, n'a pas sur mot et place aux allées. Pourquoi pas penser encore à Hélène Posé Kabasser le silence d'or. Hélène Posé Kabasser le silence d'or, moi je suis qui toko. Il y a pembe. Koleka li tuma ya mame yenga nenge grand mopa waloba. Hélène Posé Kabasser le silence d'or, n'a pas sur mot et place aux allées depuis Paris. Et puis namoni maman Monique Mungani na papa Guilain depuis Londres na Pessimino moté place vous allez et surtout na la voix du peuple Mobimba namoni assistance il y a Versace Louise il y a Glody pourquoi pas l'artiste Henri Matushima ata betinenga viris lelo mais na pesca Henri Matushima moté makasi merci vraiment na Daryl Diwantesa le caméraman le plus expérimenté au Azana prise de vie. Na pe sur mbote place aux alliés mais pour finir na dédié émission oyo na le téna du titre le premier de l'école ennemi de la galère ndenani ne rizibula monsieur le responsable CCC Kokuwendo Wazabanga rizibula le formateur des idées. Ciao, à la prochaine, bye, merci.